ya congrès ya Brazzaville ezalaki inondé mokolo le 11 février 2025 oyo na mama na sommet des concurrents relèvement 2025 campagne d'évangélisation oyo ezali bongo organisé kobanda le 11 le 12 le 13 le 14 kino le 15 février bipai wapi de 8h à 12h ezali nde bongo conférence des leaders pe mikolo nyonso oyo de 15h à 18h30 campagne d'évangélisation. Comment cela se fera-t-il? Tiré dans Moukande Luc chapitre 1 34e verset. Na cérémonie ya ouverture yemoko oti ya milulu pasteur Gustave Ambenje azalaki na pointe pona côté bana na nzambe tu oyo bayaki ko participer na relèvement 2025 oyo awa na palais ya congrès ya mboka Congo Brazzaville. Célébration louange, adoration, bayembi yanguye bazalaki na pointe kasi yoka, bate yesomo, bazali déjà fixé pour ne correspondre na milulu oyo lokola. Apôtre Germain Ndeke ya Congo Brazzaville akozala na pointe. Bishop Ouattara Mohamed Idriss oyo akouta na Côte d'Ivoire. Apôtre Alphonse Ngwimba oyo azali kouta fraîchement na mboka ya Gabon. Bakisa lisusu pasteur Ken Lwamba oyo ya République démocratique du Congo pe apôtre Yves Getanou oyo ya République du Congo. Noko bongo dimanche 16 février 2025 et kozalande bongo sombele suka bisanga na culte de famille action de grâce pe célébration pour na ko clôturer relèvement 2025 avec impact ya kosakanate. La puissance de Dieu va la terre. Tu vas bâtir mon amen. C'est alléluia. Établi pour conquérir. Yaka oyokola oyeba ndenge nini esengeli o conquérir mokili oyo. Yesolo.